Donc c'est un peu ça la maman. So otali vidéo ya azo senga batu ba se désabonner na ba page wana mibale o monake. Page o ya tia ki wana na montage et sa page ya Facebook officiel na Instagram officiel. Donc nde yango wana. Place ba publier et ça na fans page o nga na tikala o créer te o na tikala ko za l'administrateur na ngote. Donc c'est sûr mutu o ye peut-être a confier ki lisusu a gérer la page ya ba fan. Nde akende ko publier. Donc atikala otine la ni photo ni eloko. Quand dans le émission na alo bangana eto bimi ça fait soki une année tout. Émission les a juillet 2019 akenda ko démentir ba rumeur o ebi marape série wana tellement qu'on travaillait ensemble et ebika so mobile as manager ya fi des ala. Donc c'était ça. Donc c'était vraiment ça. Et puis azolo bangana na kenda ki ngana tikala okutana na Aïda Boité na ebiete. Donc ezaba donc c'est un peu ça. Donc on a une pistona qui n'est pas car na temps là mais so tali différence ya Aïda ya ba 2019 na début na Aïda ya siko au monde a changé mais donc musali salamaki. Donc yena ngaya na mambolingo mais ngana boyaki donc c'est simple. Ngana boyaki. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça la maman. So otali vidéo ya azo senga batu ba se désabonner na ba page wana mibale o monake. Page o ya tia ki wana na montage et sa page ya Facebook officiel na Instagram officiel. Donc nde yango wana. Place ba publier et ça na ba